Bandiko balandi bolandaka biso bozomona a toza na hôtel intercontinental ya Luanda. Bozomona a Fabregas maestro Papa Mwelan et bomoni kaka ndenge atelemi na ba partenaire na ye lokola Salom Avinga babi le meilleur na Rotterdam balobi bongo aza lisusu wana atelemi na Joël Matubakana o aza bongo producteur o akobetise concert le premier tala kaka botala kaka accueil ya Fabregas ndenge bayaki kotike na hotel na ba fanatiki na ye bayambaki ye bapesi place na ye bozomona aza à l'aise azosolola abimi meme libanda kosolola na ba fanatiki na ye nde bozomona kaka babi ba villageois po atia bango morali na se mais so totala côté bozomona mutuko bomona ya rouge wana eza bongo héritier Watanabe tozo comprendre teni nezoleka awa tisikoyo 0 juste hérité na côté na chambre te toyebite eza nini pona nini artiste tisiko aza libanda mais elo mo ezoleka awa eza kaka ba désordre zosalama a mingi ba fanatique ba musicien tant besoin kana ba musicien boso hotel bozo sa ba désordre mingi yango wana ba komi ko refuser ba musicien na kati ya ba hotel botala toza to commissaire 45 minutes botala na mono dire botala bino bozo mona vraiment nde mutuka yango wana ezobima héritier bomoni cortège mutuka rouge wa pembe na ezolanda église na sima bomoni ne cortège ezobima baboyi ba refuser héritier na hôtel baboyi parce que balobi ba désordre eleki mingi makasi et surtout vraiment na part héritier babi ba fanatique bazo sa ba désordre makasi ba refuser vraiment baboyi bomoni vraiment moko le maestro Fabregas a continué na ba invité na kati ya hôtel mais botala sous libanda na minute bomoni mutuka ngwana sur rouge zongi héritier Watanabe zongi lisusu to ebite yo sala nini ba danseuse tala botala nde ba danseuse bazobima donc batikala na kati c'est comme si ba négocier kaka simbité tande bazobima basiliki bomona kaka donc tala botala vraiment bino moko nde bazokende donc ba matina ba fanatique mususu c'est bien te mutuka nde botelemi na bomoni tala kuba bateme mina la police bakomi waya otia bango liboso parce que aizalaka bagarde corps kaka mais bakomi otia na la police pour désordre le kiming na minute bozoba bomona mwinde ezobeta ana eza vraiment mutuka o héritier za na kati badasisi bango wana bakei na héritier pe wana vraiment kei po ndira zongela bango bakei vraiment donc désolé toza vraiment désolé merci beaucoup.